Mbote mingi balandi émission Lisolo ya Congo lokola Momesano toyambi consultant na biso permanent professeur José Adolphe Voto oyo to bandaki na ye ou te bandeli émission oyo Lisolo ya Congo lobaki moi ba masolo ebele to betaki moi masolo pe to kendaki na Kisangani to zongaki na deuxième numéro na biso ezaki accord ya Lemera oyo to bandaki kolobelango kino lelo. Mais lelo to kolobela Lemera te. Mais lelo tozoko nous quand le pote balobi tozo commémorer 22 ans il y a RCD oyo botamaki uta le 2 août 1998. Le to kobeta Lisolo na professeur José Adolphe Voto. Mais Lisolo na biso ya accord à Lemera to silisi ngona noté tozo ki pe ba message na bino ba ebele bazo senga que professeur a mikako maniola penza malamu na bozindo to komisa ki pe ba message na bino ba musu ba so o ba senga ki musu ba benga ki musu suku na Lubumbashi a benga ki alobi soki akoki kosala ndenge nini pour a participer na émission oyo Lisolo ya Congo. Nyonso wana ba préoccupation ba question na bino ba suggestion na bino nyonso e komelaki professeur José Adolphe Voto. Lelo to pemina na moi Lisolo na biso ya accord à Lemera mais to kozongelango lelo tozo kolobela Lisolo oyo ya le 2 août 1998. Donc Lisolo ya Congo to zongi susu moi sima to memi yango le 2 août 1998 et loko nini lekaki. Mbote mingi professeur pe boyi malamu na Lisolo ya Congo. Merci maman Laetitia. Na banza nzoto ya malamu. Nzambaza kosunga biso. Si ko on a pe moni biso karate. Nzambaza kosunga. Merci mingi professeur to bandaki Lisolo na biso deuxième numéro émission ezaki accord à Lemera. O ba te belé balandi yo Lisolo belé ba vérité belé kuto ba musu ba yeba kite e bima na kati ni mission pe ba musu ba senga ki yo pe o meka kokota mwa ndamu na bozindo pour ba place musu ndo zo mema biso likolo olobi nini. Bon, le les a série à émission na kansi to occasion ya kozongela ba point o ba ndeko so ba estimer que il faut na préciser les choses bien en détail et kota la kandengo yo kopesa biso tango to kozongela yango. Merci mingi bosko pona ba yo ba linko participer à l'émission. Bon, waneza mabongisi na bino ba to boza ko bongisa émission, so qui peut participer peut-être na vidéo, peut-être na audio, je sais pas. Boyo qui réponse nga ki mona aloba disponibilité na donc ye problème ezalité biso na technique to yokana ndenge ni to ko sala po ite ba balingi ko participer na émission ba ya pe moi to tikela moi quelques minutes pour na retourna pe promo mo paya na biso professeur José Adolphe Voto ba question ba moni po na kotuna ye. Professeur, l'autre permis n'a accord à Lemera. Le 2 août 98. Tozongi na 98, toi en 2020, c'était tozongi na 98. Isoni ni ngobete la biso ya 22 ans RCD au sous. Précision mi balé. Oko kolobate que to permis na Lemera. Pour Lemera na 2 août eza eloko moko. Eza ko landisa. Donc, ce qui les maires est à la caté, 2 août et à la caté. Ça, c'est à l'Iboso. Donc, 2 août est succédé dans les maires. Et ça, est le comoko. Non, et ça, quand on précise, pour nous bêta CT, tu dois comprendre que non, le loco bêta CT d'un anniversaire, il y a 22 ans RCD. Et là, quand l'Iboso, c'est-à-dire que 2 août est Kitani dans les maires. Les maires ont des botti le 2 août. C'est ça lié. La mi balé exact que naza mal à l'aise pour tant que koloba anniversaire ya RCD. Na bosolo pendanga na koya awa ko na bet anniversaire ya RCDT. Parce que eza événement pour na Congo té. Toza ko bet ane, toza ko kanisa anniversaire ya guerre. Et loko eza ka c'est ko intéressé ba congolais, eza anniversaire ya création ya RCDT. Eza anniversaire ya création ya ba ko bandeli ya guerre. Et bandeli ya guerre. Guerre na 2 août. Acteurs les principaux les RCD bien sûr et même Makamboti les guerre les a aussi laté donc on a quand c'est là que ça intéressé les Congolais yango wana donc tolobaki awa ke relation étroite entre
accord à Lemera na guerre à RCD, on va venir en deuxième guerre. Soit avec une deuxième guerre, on va être première guerre, ils qui Lemera, deuxième guerre, ils à partir à Goma. Ce sont les mêmes acteurs, le Kolanini. Bah, initiateur, il y a deuxième guerre, on va venir en guerre à correction, côté guerre d'agression, parce qu'il y a une manière d'agression. À partir de RCD, la guerre à correction, parce que la guerre de ça qui a les meilleurs à l'Iboso, musée, à Sali qui m'a remboursé, que tu as quitté. Mais musée, côté, il y a Zol Baké, Batouana, Bazabapaya, et Congo, ils ont agressé. Parce que c'était le même acteur. Tobaki, la première guerre que chez l'état-major général, il y a Fox, il y a Afdel, le Rwandais, James Kabarebe. Et puis, à Komaki, en même temps, chef d'état-major général, il y a armée à Congo, Rwandais. Alors, Tango, Yokanitena musée à l'obité, Rwandais, il faut bazonga. Alors, à Longoli, James Kabarebe. On a expliqué comment maman la likambo ya lelo, ya l'idée out. Tant à Longoli, James Kabarebe Moussala, abi, ils ont avion, kende, ils ont pas nabino. Et ça les dit que tango James Kabarebe bazo kende, bandeko ebele, o bazala ki na Moussala awa na Kinshasa. Bandeko na biso ba rwandophone. Parce que na Kinshasa ba yakipe na James Kabarebe o ba yebi ke ebani ke baza ba congolais ba tuti congolais tango James a vu avion pona okende bango pe balandi parmi bandeko wana eza ba acteur mibale important eza ndeko Azaria Souberwa à l'époque na kanisi azalaki directeur de cabinet il y a ministre des Affaires étrangères Bizi Makara qui était aussi tuti parce que nous sommes dans comme tout là. Tango James Kabarebe et Yebani ke Azar Rwandais. Wana ezel ka bomba te yemoko tilelo Azar ministre la défense peut-être ministre na Rwanda. Alors tango yakei bande ko mususu o yebana ke baza ba congolais, ba tuti congolais na tangi Azaria Souberwa abando sala na un autre tuti o azala ki ministre des Affaires étrangères, yepe tuti congolais. Bango tout bakangi bisaka balandi nani James Kabarebe. Un autre acteur important est Moïse Nyarugabo. Au départ, il y a parsec à musée. Il y a parsec à musée. Il y a Kangi Bisaka à Landi Baninga. Alors, il y a un musée à Mitouni. Mais il y a un Bengani, ba Congolais, na Bengani, ba Rwandais. James Kabarebe à Rwandais. Comment bato o nazako sana bango musala le kola ba Congolais bango ba Kanga Bisaka ba kende comment? Effectivement, et vous me la quittez parce que les soldats avant avant nous kota tant nous avons aillé avant nous bango tout basa ba congolais mais ba congolais nous maneti makambo izo kende malamu te acteur principal ou atuna ki question ezala ki papa Etienne Tshisekedi atunié bato oyo ye na bango boni ya lobité bazaka ba congolais mais tango amon que bandu ko lukamutu na ye aye komi fungwama alobi te bato wana baza ba congolais te il faut ba kende baza ba pa il faut ba kende parce que muza tunaka ya lobi oza na nyongo na bango combien soko oza na nyongo na bango loba to lukambo ko to futa batika biso kimia attends makambo yeko beba afungwami parce que pression na ba congolais pesa yi makasi afungwami a lobi no ba pa ya ba kende alors bandeko wana oyo natangi kombo awa Azaria Souberwa Nyarugabo na bango nyonso bakangi bisaka bakei bango ne sikoyo tango bakomi na Kigali tango etani bazongi na Goma tango bazongi na Goma dès le 2 août babande mouvement wana oya RCD. Alors bandeko na tangi bakombo pourquoi parce que bango nde bazaki ba initiateur ya projet wana. OK. Bango nde ba fondé RCD. Tango bakei comme na Kigali, Bazongi Goma, le 2 août, ouais. RCD. Donc, Moutabenda la qui Simamuke, et Bizi Makara a joué un rôle à l'Ibosote, alors que na Kinshasa il y a Mokonzi, Moussa va être collaborateur. Maintenant, comme na Goma, va être collaborateur, va jouer le devant de la scène, Azaria Souberwa, comme président à RCD. Donc, au départ, on va organiser ma initiateur. À part bango ba acteur mususu ya makasi
ya RCD bayaki na autant to on va ba acteur bato ba ndaki musana RCD comme tant nous ba que accord à l'Emera donc accord à AFDEL na de 2 août ezaka eloko moko parce que même méthode donc modus operandi au basalaki nango même méthode au ba evolaki ndenge pe RCD ezako na bisa ko que na AFDEL tant basaki projet na bango bakende ko za musée pour bâtir na mutu à train pour elongi na e yaza ezomona penda congolais XCD pe basala ki ndenge moko tango bandi mouvement bengi ba congolais mususu notamment l'un des principaux est là qui professeur Wamba Diawamba azam to ba Congo mutu bataki président mais eyebala ke ndenge mona musée ye ata za président mais ye nda contrôle makambo te bakolo makambo bazali me bazana si Wamba a memi makambo moko pe ndeko mususu plus tard Zaidi Ngoma pe akoma ekuna Zaidi Ngoma zalaki na Kinshasa bakangaki ye na musée parce que déjà depuis Mobutu alaki opposant après attend maintenant sa opposition comme vous avez ba démocratie te bakangi ye na Olenga Koi batini bango na boloko na bulo na Katanga après bakimi ye Zaidi Ngoma akei na RCD bayambi kuna akoma pe président to Wamba Diawamba akei akoma pe président à part deux acteurs wana oyo assuraki direction ya RCD mobutiste ebele o bakende ki na exil comme balo kana musete mona ke za pe occasion bakende ko soutenir bato babandi bitumba na RCD pour baluka moya ko zonga na Kinshasa pe pour ba na musano wa politique. Alors bazaki ebele to kutanga kombo awa lokola papa professeur Lunda Bululu azaki na molongo wana José Endundo Alexis Tambwe Mwamba Lambert Mende bato ebele acteur akala ya to bazaki na Kinshasa na politique awa ba région ki RCD wana batiaki maboko bazwaki ba rôle makasi bazwaki ba responsabilité kuna pour na reformer gouvernement ya RCD. Tout ça quand acteur à part mobutiste wana jeune mingi o bazaki na poto bando sala bando s'intéresser na politique na Congo préféraki bakende na Goma ole baya na Kinshasa mbala moko kutana na Laurent Désiré Kabila parmi jeune wana o msi bazana acteur lelo to tanga Délice Sanga ye pakani na RCD et puis Thomas Luaka et bato mususu ko basaki politique avant net Onusumba bakendeki kuna na même soda lokola Jean-Pierre Ondekani donc RCD wana ekomaki na bato ebele acteur belé au tilelo bazana na scène politique ya Congo participaki na début à guerre wana pe memaki yango tindenge makambo ezako évoluer pour nous résumer to ba ke initiateur ezalaki bandeko na biso batuti principalement Azara Subewa Moïse Yarugabo na Bizi Makara na bamususu sima na bango et comme na ndenge ya AFDEL à base na bango eleka Rwanda eleka Rwanda donc commandement militaire armes makambo ebele stratégie ezaleka ndenge pe AFDEL ezalaki tokol ba ke en fait RCD ezalaka AFDEL bis ezaka AFDEL bis parce que tout tel acteur nango na ndenge salem ezaka ndenge moko. Professeur Tolandio na bokebi nyoso sikoyo deuxième guerre wana objectif nango méthode ezalaki obemoko neti na o ya AFDEL wana accord ya l'Emera siko o na deuxième guerre but na bango ezalaki penza nini? Bon tokolo bana na ndenge na niveau mibale na niveau à liboso eza pour na fondateur ya RCD baloba ki ngbabe eza guerre ya correction pour na loba ke ndenge tozwaki musée ndenge toyaki na ye ndenge toyokanaki musée a trahir biso a sali makambo ndenge toyokanaki na loba awa to mama AFDEL te na bosolo penza musée azwaki train en cours même si batiaki na mutu à train na lobaki pe awa ke makambango ezaki bosolo ezaki na katite ya liboso tango bandi ko tambola babomi malaki bango mine musée
Kisasu Ngandu bazaki ba Bantu Deograce Bugera na Masasu Nindanga o balaki ba Tutsi mais na nzela baye koboma Kisasu Ngandu donc musée atikalaki Bantu yemoko avec 2 Tutsi mais musée abana senti kaza na insécurité et puis ba accord on est ba yokanaki ti lelo na bosolo totika mona accord wana te mais eza kolobama ke accord elobai ke soki ba komi na Kinshasa bazu pouvoir il faut passer sa bango 300 km à l'intérieur du Congo na kansi eloko oyo musée ayokana na bango te yangwana et puis de deux et bana ite ke asolo musée comme président musée a déjoué qui bango partir Lubumbashi pour à se proclamer à s'auto-proclamer président nous sowana esalai ke na ba pression dans musée comme na ba pression ba Tshisekedi pression ba congolais tout ça esalai ke musée moyen asa makambo ba yokana ki ezate alors bango so balobi le musée a tosi ba accord tout ça la gité faut to ba da guerre mususu pour to benga na musée pour to appliquer projet na biso auto zala kina ça c'est de deux musée moko ndenge to lobaki na baki ke guerre ya lemera wana e bandaki ba commanditaire na yango ezalaki mindele ezalaki ba américain ba belge ba français ba britannique ba monde ba tiaki mbongo ba monde ba sa projet na ba benga na mbutu mais tout ça musée yebaki alors tant musée comme na pouvoir ndenge ba makambo finalement musée a nationaliste musée a mona Lumumba donc ayaki siko abimisa manzaka ala kisake ya ligi Congo or ba projet oyo mindele bazana ngo pona Congo ndenge musée a mona laté alors na niveau on a peu objectif ya guerre on ezalaki pe pona mindele ko benga na musée et ozomona que avant que tout guerre si là musée ba bomaki donc ba intérêt ezalaki ebelé et puis bah pays voisins puis bah intérêt na bango pour bah assurer intérêt sécurité bah assurer arrière na bango bah exploiter Congo ainsi de suite donc mutu azana intérêt na professeur le 2 août 98 makamnyo se vandi ba initiateur touti ba terre ba mobutisto ba kendaki ba peut rejoindre ba jeune peut bazaki na poto mususu bayaki ndongo uti kotanga ba rejoindre sikoyo mouvement esukaki wana to ekobaki finalité nango ezandenge ni bete biso bana lisolo moi détaillé guerre bandi le 2 août ça c'est bandi na Goma bazu Goma basali déclaration que biso to bandi guerre on na lobby awa objectif na biso to kende Kinshasa to benga na musée zaka bomba mate ba lobby yango alors au moni ndenge guerre à AFDEL tant nzolo ba ke guerre à 2 août eza copie à AFDEL baye ke AFDEL ndenge to salaki stratégie AFDEL to bande ko mboka to tambali makolo banda les mera Uvira Goma Bukavu Kisangani Lubumbashi ti Kinshasa Mbandaka ti Kinshasa alors ndenge na guerre salaki pratiquement 9 mois près d'une année bango balingaki basa nengwa la te bayebaki armée ya musée bayebaki musée osa mangunga pa bazana armée te de deux comme bazaki na stratégie na bango tango bazo ya nzela ba Rwanda nde bazaki ba commandant ba tuti nde bazaki ba commandant et puis ba mboka nyoso minene wana ba bando tika ba commandant tuti na ba tout donc bayebaki musée aosaka munoko azana contrôle eloko moko te alors balobi biso to kende musika te to banda guerre kaka pembe na Kinshasa guerre avant tout to kanse ça pour une semaine te aussi ça va faire vite fait stratégie na bango azu ba soda na Goma ba tie na avion ba zu avion ba pomboki na avion ba kiti mbala moko na Kitona na bango pona nini Kitona musée tanga koti na kansi bango pe ba kosaki Mobutu a dit na armée makasi même si armée ebundaki te mais bato bazaki bien formé bazalaki alors bataki na stratégie na bango ba détruire armée au Mobutu atikaki bakangi ba soda nyonso o ya malonga ba officier ba soda bien formé tout bakangi bango nyonso bakeko sala centre de concentration na Kitona batie bango kuna na boloko bafanda kuna au lieu que ba récupérer bango ba kosa bango na armée ba sukola mutu na bango tout ça babi bango tout mutu so Kitona alors bato ya Goma babi ke ba soda nyonso bazana Kitona biso photo kitana Kitona toza ba soda wana
to récupérer bango ba côté la biso to keno benga na musée po bango pe baza ba nyanya musée po musée tini bango boloko stratégie ba sala ki yango ba sala ngo pe réussir ba kiti na kitona ba bandi koya mais obstacle ezalaki mibale eloko liboso tango ba bandi koya na ba Congo ba komi na Inga ba kati courant ya Inga kobi courant Inga nezo ko na alimenter Kinshasa pour Kinshasa etikala molili wana tozaka na 98 quand on a à 2 semaines mbangu humanité ba comme déjà ba Congo le guerre comme déjà ba Congo na Kinshasa to bando ka déjà mon pepe à guerre siko ko bange koti ba kati courant ya Inga pour bah question ba kati courant vie comme passe na Kinshasa peut-être ba to tomboke la musée ba ko benga na musée et tout ça mais stratégie on a joué contre bango musée côté na ye alaki makasi oyebi musée aza rebelle akala pe aza maoïste c'est-à-dire aza muto ya yekola makamba mao makamba kosukola mutu batu mutu makamba koloba pe alaki na lieutenant na ye makasi Yero Jandombasi Yero Jandombasi alaki muto ya pe alaki Yero Jandombasi musée basalaki maki donc ba yekola comment kolober la population. Alors, Yero de la musée va préparer la population. Si batona bazoya, baza bapaya, ceux qui vont salir erreur. Bakomi awa, bokomona o bokomona. Bo sala makasi bakoma ate. Comme bakomi na Congo. Yero dia aza mu Congo, amta ba Congo. Yero da balo pesa akomi ko pesa discours na ki Congo. Ali bana mboka, bana ba Congo, batona bazoya baza bapaya. Ceux qui bomoni bango bo pesa bango biloko ko lia te bo pesa bango maya ko mela te o boko zo na makasi ya maboko kangaye o boza makasi o nini bomaye alors tango bazo ya wana avec bazali na mandoki ba progresser d'abord ba kati courant déjà na Kinshasa awa population ni Kinshasa courant ezate ba ko ba ko buka ba kiti ba ndako ba lamba biloko to le boyebi alors et ça dit que discours à musée wana na discours à Yerodia population à Kinshasa va porter yango bandimi yango donc bato bazana bango na mandoki te bandimi babungana bato bazana mandoki et là on a ça là que comment il matata ya mibale stratégie à musée à mibale comme musée beke azana armée te à sengi sekou et pas ba ningana d'abord au niveau à SADC au niveau à communauté Afrique du Sud, Afrique australe, à Sengi, côté là, parce que il y a d'accord, beaucoup de d'accord, sont beaucoup agressés. Discours à musée que biso toza agressé na bapaya. Et ceux qui toza agressé na bapaya, ils ont guerre interne. Et puis discours à musée et les kaki. Comme ils ont guerre interne, bino, ba camarade na biso, ba pays ami, vous avez obligation ko sunga biso. Alors discours on a peu important qui quelques moka bandimaki kosunga musée de tobaki notamment Zimbabwe Mugabe atindi batona mandoki Namibie atindi batona mandoki Angola comme bakota côté ba Congo Angola ezaki peine a côté pe makambango et puis côté Afrique centrale côté Afrique musée pa ke koto kuna Tchad pe andimi ko côté la musée sikoyo musée a joué renfort ya ba soldats ebelé et loko oyo et bikisaki musée essentiellement yangwana parce que même ceux qui population bandima qui kokote la musée mais mandoki donc pays wana nyonso ba kokote la musée ba kokote la Congo alors bitumba ndenge bande kwa excellé ba kanisela kiango et komaki matata effectivement ba tamboli makolo comme la porte à Kinshasa et Simbakite boyebi ndenge bana bakisa bayebi ndenge ba Zimbabwe na ba Namibie ba beti ba mandoki na hélicoptère na côté ba Tchango kuna bana Tchango pe ba bimi bando kanga bato ko côté ma makolo banda ba Congo ti Kinshasa ba lembi nzala tout ça ba population ko kanga bango na maboko donc ba komi Kinshasa mais ba jeu pouvoir te ba panzani ba kangi ba mususu ba kufi ainsi de suite alors et ça dit que finalement quand ba échoué na plan wana base o etikalaki na Goma parce que la politique ba tika na Goma ba to santé comme ba na Goma siko otango base on tika na Goma ba bandi siko soka njabete plan auto salaki simbite il faut sikoyo to bandela lisusu guerre potokende Kinshasa place guerre et kongala et o bande ko nyonso na tanko ba ko koma na Goma lisusu po ba bandela guerre
on dirait pour la troisième fois, tout le baboué, Yangoran. Professeur, bakomi na Kinshasa bazui bokonzi te biso sozo yeba na 98 wana banzembo pe kute salema ki tango ba courant ngo pe katana ki batunyo linko mona libaya te na ndako ba mabaya nyoso e koma ina ngonde bakoni ba okutu ba machine fufu eza ki sute to koma ko tuta bikedi na nyoso wana oyo wana mai ezate tozangi mai tozangi kolia tozangi makambe bele musée a bengi renfort a sengi na Sadek Zimbabwe koti Namibie Tchad nini Angola siko to mbonyo so baye wana bawo pe batinda ki basoda bakomi na kiti zaka se bokonzi wango bazwi yango te ai esuka kindenge tant bazwi bokena kisate bazongi lisugo badi o ndambo bakima ki bazongi go bayaki bango sote ba kima ki bazongi goma po bayebi ke ndenge ya avion et simbité il faut sikoyo to bandela ndenge makolo ndenge to bundela ki na afde ndenge bitumba e ko banda lisusu yangwana bitumba wana ya to bakeneti misato parce que toute la son c'est troisième guerre lisusu pour deuxième et simbité bitumba ya misato sikoyo bandeli lisusu sikoyo bandi sikoyo tambola ndenge baye ko Goma baye ko za Kisangani bakepe sikoyo baye ko za Bukavu bandi ko yati bandi ko kota Kasai pour progresser baya Kinshasa mais si ko ndengo lobi lokola musée azwa ki renfort makasi ya ba pays mususu ekomaki matata place oyo guerre eye ko koma makasi bato bandi ko kufa tout ça ti au point que bato ba moni que eza na tina mon côté il faut to yokana liboso ba ke ko sala accord ba ko signer accord de Lusaka wana to komi na nini wana to komi déjà 99 2000 pour guerre ba na 98 99 wana guerre zo kende autour de 99 ba ko sala o ba bengi accord de Lusaka pour bayokana guerre ici là ezala ba o bazana RCD dans l'entretemps mouvement monsieur Botamaki MLC pembeni bayokana ba signer accord pour Butumba ici là ba ko signer accord à Lusaka mais application ezala ki matata finalement au moni ba to do bunda donc bosolo ezate ba to appliquer bref pour okende noki après finalement na 2002 fin 2002 le ko la paix ba oyo ba rebelle bazuko ko benga na musée musée pe azuko ko longa bangote mboka ekabwani donc okoko uta awate okende Kisangani okoko uta ate okende butoko uta Goma ta ya Kinshasa donc mboka ekabwani finalement le ko la bato ba côté la kaka ba médiateur bazala kaka babite il faut boyokana ba ko signer accord wana Lusaka mais application na bango yango ekoma matata mona ba signer accord mais ba signer accord na moi ba simbite ba signer accord na moi na butu ba ko beta masasi alors finalement kaka na kosolola ba négociation na ba ko yoka na pona accord mususu wa bengi accord ya Sun City cette fois là ezaka ka ba belligérant parce que les bosso zaika ba tamandoki siko ba yoki pona Sun City il faut ba associer ba tunyonso na ba politicien na ba société civile donc babi ezaka kabino batamando kinde bozo bunale bozo capable na biso pe tozo capable biso ba civil alors ba fungola ki accord wana ya Sun City presque délégation ba kasi ya Congo kende ki kuna wana musée so bidemi to musée si a musée sa Kofi il faut pour rappeler aussi que musée Kofi tango Joseph Kabila ba pese ba conseil ba bio za fragile oza na nos faiblesses au kokina bitumba c'est pas évident pour boyokana et pa yoki abandi professeur Okemwamba moi transition na kati wana eloko nini likaki accord à Lusaka no bengo accord ya Butu ezenski ndoki na moi ma bo sali semblant na Butu kune bebi na mo de 99 ti 2003 eloko nini likaki bitumba wana na kati bitumba na ndenge musée akei makamnyo bitumba tinenge musée zo kenda wana bitumba ezaka kama bitumba ezaka bako babundi lelo lobi batelemi wana to ba eloko musa parenthèse na 99 wana déjà Nations Unies etindi ba observateur abingango MONUC à l'époque MONUC ba observateur ba ye oui comme MONUSCO
observateur baye mission na bango ba pekisa bitumba moni ba imposer cesser le feu. Donc au début il y a un observateur baye kotala po ba observateur pour ba tala que accord wana ya Lusaka bazo tosa yango na yango na Monique et bandi kotinda bato muke depuis elle a qui bato muke mais au fur et à mesure quand le ko la bitumbezo si la tête Monique et n'a qu'à battre ti tant comme après comme bitumbe si la carte ti le si la carte bandi ko ya ti à peu près 20 000 personnes Monisco wana ba à peu près 20 000 personnes au bazan la mission awa bosso za la qui là qui pour observateur pour appliquer d'accord et puis après la personne en mission il fallait s'imposer pour pas pekisa bato bazo bunda ainsi de suite tine to comme un accord à San City wana pour bato nyonso ba yokana pour bitumbe si là ba signer d'accord et après ba former gouvernement place oyo étape importante San City étape importante oyo il fallait guerre ici là pour nanini principe ebele zomaki ya liboso guerre ici là ya mibale ba fusionner ba armée nyonso wana misato ya minene ba mike pezalaki to koma wana et comme armée moko ya l'état congolais deux ba ça la gouvernement moko lokola mutu a gagné guerre te ba pekisi bino bandimi Joseph Kabila atikala na pouvoir mais ma composante wana nyonso MLC RCD na ba composante na mike pour RCDP et kabana ki mike batinda batuna gouvernement ba musu ba komi ba vice-président donc ba mingango 1+4 c'est-à-dire Joseph Kabila atikali président il fallait 4 présidents balandana 4 présidents wana moko ya MLC Jean-Pierre Bemba mosusu ya RCD Azera Subewa mosusu ya ba parti politique Zaidi Ngoma wakende ki na RCD fina ba yokanite azongi na Kinshasa ba pesi yango na Zaidi Ngoma il fallait la papa Etienne Tshisekedi mendenge makambo elekana ki finalement ba pesi Zaidi Ngoma et puis mosusu 4e vice-président il fallait autant na gouvernement ezala ki nani papa onoto tanga kombo Yero Jandombas 4e vice-président donc moko autant na gouvernement moko na RCD moko na MLC moko na parti politique na wana bitumba en principe il fallait essayer attends accord ya na San City wana peka bitumbe silite non bitumbe silite malheureusement ndenge ba yokani bo il fallait bitumbe essayer bitumbe silite pona nini ndenge na lobaki awa uta e bandela masolo oyo amakambo oyo depuis AFDEL ti tokomi na RCD bosembo ezate ndenge basigné ba accord wana RCD avant kutu bazonga na Kinshasa RCD est subi mouvement mibale mouvement à liboso eza que RCD subi autre ba scission ezo kabwana RCD e banai na Goma baki ensemble nani bandeko oya batutsi na bandeko mususu oya ya Kinshasa ba kuti bana mudaba ya poto na parenthèse tout fond moi parenthèse bitu wana we bien ote oyo ya bokabwani na bango ekomaki biteni bon bitu na koko ye batte mais na komona boye ezaneti ke ba eza ba intérêt c'est-à-dire que bato mususu bazo se retrouver te obe bazomona ke makambo ngo ndenge ezokende eza penza yango te. Alors, nous avons bandeko ebele bakende kikuna. Parmi bandeko wana on attend kombote eza Roger Lumbala, il a zali na poto, aida mai moto a UDPS, mais allait à poto après yepe akende kikuna. Ndeko mususu Nyamwisi Mbusa Nyamwisi yepe akende kikuna. Tango siko bazo évoluer finalement bango ba préférer ba créer pe mutu na mutu oya RCD. RCD à liboso oye katanaki na bake ndeko wamba mutali président tant ba yokanité parce que pour mes années bazo ba créer mutu za président mais yo moko zomona ke oza na pouvoir frustration et comme kokota siko wamba ayeko créer RCD na ye abengango RCDK kaneti Congo RCD Congo siko ye azaki na Mbusa ya Mwisi tant so ba yokanité finalement Mbusa ya Mwisi a vu RCD wana akena ngo
na Ituri. Na Beni Butembo Ituri a occupé terrain kuna. Abingango RCD KML. K le la Congo, RCD Congo, mouvement de libération. Voilà, était le monsieur à RCD et Botami kuna. Était le monsieur à RCD et le Roger Lumbala. Yepé, à Kenya, il y a une émission de Bossa Kisangani, à Kenya, Bafasende, à Bengango, RCD national. Mais RCD Goma, et Tikalika, qui n'est pas à Azara sur le Bérois, na Moïse Yalugabo. C'est que tant que na San Titiwana, Batuana Nyonson, Baeko Sangana, Baeko Pesa Basoda na Bango, Baeko participer, Baninga, Neti, Bato Bazin, rébellion à Mine, RCD MNC, comme vice-président, Bazo ministre. Bato bazaki na mouvement ya mike ba comme ministre ba Roger Lumbala ba Nyamwisi na bato ebele ba comme ministre ainsi de suite. Normalement, il fallait bitumba ici là. Mais malgré que RCD et commune à Kinshasa ils ont participé na pouvoir, bazana vice-président, bazana ba ministre, ba tindi ba soda na bango, ba soda na bango ba comme ba généraux, malgré tout ça, ba tikala kaka pour entretenir bazarier. Kaka bango wana. Eza ka batumoko. Baza na pouvoir mais bazape na ba base kuna na est na lobby que RCD Kabwani mouvement de Bosso Salmi RCD Kabwani yami balé RCD eza lokola ko se reconvertir pendant que baza na pouvoir na Kinshasa depuis 2003 ti token élection na 2007 mouvement moko eyoko bota makuna Abingango CNDP. Leader Laurent Kunda. Laurent Kunda wana azaka ka membre ya bato o bazalaki wana. Eloko eza wanini na lobi source makambo oyo nyonso to lo bango polele. Source makambo oyo nyonso bitumba oyo tango ebandaki na Lemera na 96 babingango la révolte de Banyamulenge. Et banaka n'endengoana. Alors, comme on a que dans chaque saison, dans chaque période, tokozong la kaka ba révolte à Bayamulenge. Donc, révolte à Bayamulenge et salami na 96 et kobota FDL. Révolte à Bayamulenge et salami na 98 le 2 août. Parce que bande koyon so balonga qui ça bakende kuna, c'est bande koyon so Bayamulenge et kobota RCD na 2007. Révolte Moussa Bayamulenge Salemi et Boti CNDP et Laurent Kunda. Laurent Kunda bandi bitumba. Ah wa pena kisa ba komi ko bunda na ye après ba eko yokana ba eko bitumba ba ko tsamandoki to komi na 2012 bitumba musu se bandi. Kaka révolte de Bayamulenge. Ma forme M23. M23. Wana va changer commandant. Commandant, c'était un autre commandant. Baba Kaza commandant, il y a FARDC, il y a Congo. Commandant Bosco Tangada. Abandi Bitumba na M23. Tilelo, Baeko Kana, Basien Bakor, tout ça, Kitimando qui me. Boyoka qui a dernièrement, ça fait 2 semaines. L'amour qui est dans un certain 6 mois, à cette déclaration, donc, si le M23 wana bazaka na mandoki, bazaka na basoda, mais au fait, pour nanga, ezaka kabatumoko. Ezaka kabatumoko depuis 96. Yango na zolo bake, okoko kabola les mera na 2 août T. Tout comme okoko kabola 2 août na CNDPT. Na les na AFDEL na RCDT. Et ça les mêmes acteurs. Au Kabolapé RCD na CNDPT. C'est les mêmes acteurs. Au Kabolapé CNDP na M23T. Nous avons des formes. Ils ont changé Bilamba, ils ont changé Combo, ils ont changé même groupe de gens Tilelo. Au Kakilobi Awa, ça fait 1 semaine, on a Kipupu. Kaka même revendication. Donc, et là, on a comme la biso ngambo, bitumba tilelo 24 ans de mes accords. Professeur Yosa scientifique, est-ce que bazwa kapenza en compte ba revendication ya ba Banyamulenge wana pour tout mettre fin pe na makambango pour ceux qui guerre, ceux qui source makamunyo so eza makamunda eza pour na revendication na bon. Est-ce que ba tel raconter wana te? Ou soit un cas mascarade.
mes revendications bako ozango sa compte ndenge nini po bango nde baza na pouvoir lelo pouvoir lelo oyo c'est vrai que toke na élection peut-être que wana mais jusqu'à toke na élection Joseph Kabila muto azaki na pouvoir Joseph Kabila azanani mokitano ya musée mokitano ya AFDEL muza comme mokonzi na AFDEL ya mibale tango ba signé accord à Sun City batu nyonso na tangi kombo awa bazongisa bakoma ibakonzi bon sikoyo bazo revendication tendengeni bazu nini na réponse ba revendication na bango donc ndenge bitumbeza ko bandela c'est que mayele mabe ezana na baki awa sincérité ezate yango na Congo et communauté to komi bazu biso na otage to komi ba prisonnier na mboka na biso moko donc et comme eloko musu ezake baza mayele na intelligence na bapaya na mindele nde na tanga kombo awa eza ba lobby américain eza ba belge eza ba français au mona so boke kuna bobandi ko beta masolango bako minimiser kama kamuna abino ba congolais bozala akabe boyoka na kaka buena donc to komi na place wana donc il faut ba congolais ba réfléchir makasi pour baluka ndenge nini bako ko prévaloir ba droit na bango parce que za mboka na biso to tika la prisonnier pona batu muke mais o baza sincérité pe to ke na kana bitumba te parce que lelo oyo makambo même o ya ba revendication ba nationalité eza sur l'ordre du jour parce que déjà bango so baza na bango baza ba congolais ba osa musa pe baza ba konzi eza na armée bazu ba responsabilité minée na armée et on yebani que bango nde penza baza na ba poste ba fonction minée na armée alors pona nini to ko za fana kimiate c'est ça la grande question totondio botondi ndiko pe to banzi ete nzamba batele biso mbala sima toko lobela susu toko zonga susu na accord à lemera ndengo uti ko lobela biso ake toko iko kabola yango te parce que ezokitana lemere bandi de uti pe botami donc ezaka ke loko moko kino na ndenge sikoyo ba guerre yango eza ko silate to pesio batondi mingi toza lelo penas vraiment édifié makasi toyokaka toyebaka kaka mokolo yango le 2 août 98 mais kokoto yo koti lelo ebele pe toyeba na biso te tomonaka bakoro ekendaka ekatanaka bamaye banini kore komaki pasi bamashine ya fufu ezalaki te tokoma ekotuta bafufu toli komona libaya te ekomaki tolambela lelo nde toyokoyoka mpenza lisolo ndenge nini elekaki le 2 août un titre kokoma na bakor ya Sun City tina ba 2012 on petit lelo pe eloko pe malonga pe ezali na yango te lolenge moko professeur José Adolphe Voto alobi so to landie na bokebi mingi on dirait eza nango pe nda ba revendication na teze eloko mususu mais to bandi ete na bonne volonté soki babakisi susu motema malamu ba politicien na biso ba kambi na biso babakisi motema malamu muke na bandi mboka Congo ekovanda nango kimia et puis nyonso ekokoma malamu lokola bikolo misusu pe na mokili oyo nzambe atinda biso awa tata professeur Topesio merci na banza samedi et plutôt dimanche prochain tozongi asusu masolo wana ya lemera regard croisé Laurent Désiré Kabila ngazo ngaka na yeba bokutani wana ya Kabila na docteur Mukwege esalamaki ndenge ni o soif banyoso bazana ngo peposa ndenge ni osangisi nani musée na Mukwege merci mingi ozongisi biso susu na 98 wana ebele pe na bandako bolimbisa ba pe bazaki choqué ba pe ba perda pe ba famille na bango na mukolo na ne wana 98 ezaka lisolo les passé il faut ka to lobela yango il faut ka to betela yango ba changera lisolo te ba changera histoire te ba changera passé te oui c'est vrai ba mususu bakanisi ebele lelo na bandako na bango mais bolimbisi o ese choqué baninga bakanisi makambo ebele bolimbisa biso
professeur Nabandi Tosuki Alelo. Matondi na Yopé. Allez, on se retrouve le dimanche prochain, même heure, même chaîne, pour continuer à l'isoler à Congo. Au revoir.